Coucou la famille. Mbisi moke. Bon, bande konanga. Ba mama na biso. Neleki mwa kosala mwa coucou. Parce que week-end oyo bande ko belé ba mesana. Kolomboyo kanga na ba révélation. Mais na kosala vidéo ozala live te week-end oyo ezala sur YouTube. Vous allez télécharger, vous allez samedi et vous allez mission moko pour aider bato baza dans les besoins de Nalubaka. Bonsoir maman Sia Armelia. Coucou kananga maman Beso. Alors omoni na mukinde kana Nalubaka surtout babiloko ya kopakola. Ils senga plus ba explication. Plus nakoloba ni muto aide yo parce que babiloko oyo ya kopakola na nzoto iza kobima tellement ebele. Des fois même nga moko na lakisaka babiloko tellement ebele. Alors samedi vidéo moko na osala me kozala na direct te bozala branché na YouTube bobeti tozo kende wapi. Coucou maman maman Iguette, coucou maman Mifior Kisoka. Alors samedi vous allez brancher kuna na YouTube donc beaucoup tala ba émission moko vous allez bien pour na ko expliquer na ba biloko misusu asika. Si jamais parce que live na ko sala te na vous allez très occupé mais samedi vidéo vraiment et vous allez télécharger. Coucou maman Sabrina Amelia. Coucou maman Liberty. Salut maman Neige. Muniel. Alors bonsoir maman Rite Mafuta. Parce que bomoni masolo ya ba poso ezalaka vraiment na ba secret na ba réalité na ba makambo ebele. Nde nazo baka ba biloko ezobima ebele. Bonsoir kanalanga maman jolie dupa bon pete. Babiloko ezobima ebele. Ba misusu pe bayebi te, ba misusu pe bayebi, ba misusu pe misusu kaka eloko wana aza nango misusu na lobelaka mais esaleli eza pe ayebi te nde basalelaka ngo. Alors misusu pe donc mingi ya basi ba africaine eloko na remarqué. Coucou maman Sarah Kim, coucou maman Lily Songota. Et là, on a remarqué eza problème ya peau, problème ya batache, problème ya longi que non. Au mona mutazo koka même pas ko na ba moto oyo, même pas ko tikala elongi na libanda. Ezo sala ye souci passe. Donc nga nazo ba bien na ko continuer toujours ko lutter pour na bandeko ba maman na biso oyo baza d'abord na patience. Coucou maman jolie Mbombo. Merci beaucoup maman Sia Armelia apambola pe maman nako naza ko sepela na ba maman na biso misusu oyo bazo ko tinda mena. Bonsoir maman Olga l'original. Ba maman bazo tinda ba photo ba maman bazo sepela ba maman oyo super nani sali bango ba course bazui ba mafuta na bango bazui vraiment ba façon comment ko préparer yango. Donc c'est bien. Et puis masolo ya poso, coucou maman Reina, masolo ya poso, il faut vérité, surtout les cambo vérité, c'est très important. Parce que ceux qui mutu aiment surtout n'y ka tantine teint clair, bo pakola mafuta tantine maboko no kitoko, o pakola mafuta ni tantine. Donc ceux qui masolo ya poso, ça vraiment na lokuta, okokoka vraiment te kokuta na aime sous un mutu akoko aider yo. Bonsoir maman Patricia Njongo. Alors émission yo na sepela ki vraiment na témoignage ya maman na biso moko na dimanche oyo euti koleka lobi non maman bandeko ngai na bongi sans que na somba même biloko ya maman nani maman Sanza mais conseil na yi. Conseil on appelle ça bino eza anor. Eza gratuit. Oko mona te muto ba tala tester ka ba tout ba teka mafuta. Oh, tala mutu so ateka mafuta. Ayo yibisawite ça c'est sérum là. Soko saleli yango isimbi.
loba nzambe pambola mutwana parce que tellement bato misusu baza soifé d'argent, tellement bato misusu bayebi comment manipuler les gens, omona aza na temps wana te. Nga pe nalobaka bien explication na privé ezaka 50 €. Tala boyebi biloko nini nga na yebi te ebele. Ba misusu donc boza non ba mama ba misusu eza nazo so na sabino vérité. Privé eza très important, eza bien pona yo ekoko aider yo nanga nazo yoka yo donc na ko fungolo ba biloko misusu parce na live na ko loba ngote parce que ba misusu baza ko yiba. Mais il suffit na lakisi kaka mwa kasa boy. Il suffit na lakisi kaka mwa eloko boy mutu pa ke a pot naza na bato na ezoli sabino bato miso na bango ezotala. Miso bato misusu baza agité babi neni mwasi yango mwana mwasi opembe boye. Donc azoyinda pe kaka te auti kobota tala kingo ata masque yango eza pe te. Donc ye atelaka na ye kaka na babiloko azoloba naturel. Donc ata tibité. Donc ezo pe ko troubler bandeko misusu parce que ba composition ba mafuta bato misusu esalamaki na ba biloko ya ba acide trop. Merci beaucoup maman Sia Armelia pour na témoignage na yo. Oui, et puis bah ma coronavirus comme ils ont continué. Vraiment il faut pas biloko loana lokola ba maki lokola ba citron et ko zanga raté na ndako. Bonsoir maman vieille makanda et ko zanga raté foeza. Alors bah maman vraiment nazo sabino vérité. Terminator ils a kolongo la tâche. À part Terminator nazo na des secrets moko ya makasi non na lobi yango na publicité. Mais nazo aider déjà bato baza na consultation bazo kamwa encore mais maman Nicole loko naza na ngona ndako oui et loko za na ngona ndako yango peso po de nazo lo ba tâche toko tâche longwaka mais il faut ezala ka na bibundeli nango. Et puis loko biso na ko beta c'était sur ba capsule bato misusu na laksaki ba capsule to tia ba savon ba mafuta. Mais tike bana bisomba somba ba capsule. C'est pas tous les capsules ezo ko réagir na surtout motoza teint clair, oza na besoin zo moi teint, olobi ke non o naza na besoin ba na moni capsule moko kuna okolobi te maman Nicole aksaki capsule ngwana o somba ko somba n'importe quelle capsule te. Monsieur za ya ba rouge, monsieur za ya ba jaune, monsieur za ya ba vert, tout eza na ba explication nango. Moye wapi maman Mifior Kisoka blanc d'œuf donc yango eza toujours référence na biso même na ba bilongi même na komela nyonso to yango mona zolinga obeta c'était masolo ya poso eza ba explication vraiment il faut au comprendre ngo après okoyeba ko maintenir teinture na yo boso maman Manassé Ephraim maman Manassé bientôt zo koli na yo. Donc la famille samedi na kotia vidéo mais rozala na YouTube et roza vidéo moko na ko flasher moi secret moko et puis secret wana même si na kobimisa yango mais eza na ba explication na privé eza kisi yango pe yo po yebi yango mais ezo longola lisusu tâche makasi mais le problème eza kisi wana mais au cause la cas na besoin explication nanga. Bon, nazo ça la cadeau te parce que live eza mututo à partager, monsieur bato monsieur na ba adversaire donc nangi peut-être que au moins pour le problème eza pas na biso ba africain. Au moins le fait que nazo se donner, nazo ya monsieur on a vu bon on a partagé moi mukena bandeko eza la façon à moto eza loleng c'est pas tout le monde à kabaka c'est pas tout le monde à zaramutema malamu non c'est que ba tantine mususu net tout à l'heure na fan na mona mwasi moko komeninga habitantine expliquer ngai nini mutu soka zo makile eza ko kitaye et puis pona ba mino pasi comme la blanc de fongo eza ndeni ngabi non soko lingi na expliquer yo eza gratuité faut futa. Parce que ils allaient séance mobimba na ozwa temps na nga ya ko expliquer akomi bon donc akamwe ba bise que il faut futa na abi pour o expliquer nga kaka il faut futa tala africain comment se fait-il que
okokufa nanu na ndaku na yo be okomeni moto bitenga problème nanga parce nga sikoso na expliquer ye ndeko wana intérêt na ngizani na kati po eza santé na ye même si tozo na ba poto wa likambo na lobaka ngo à chaque fois tozo kene pa minganga ya ba docteur ba dermatologue ba même ata misusu ata au moins pour ce bébé ozo ko futa pe tata wana apiso ko ba pomade sali pe lokote kisi onga na koloba ngo samedi eza kisi wana misusu akalango na ndako mais azoka mwanga ndeko ni africain bonsoir maman mona manoka ndeko ni africain lobité akamo oh pour expliquer nga na futa oh mais eza tananga eza droit nanga respect à travail c'est très important pour to essayer un peu koyeba na ka ba valeur. Oui maman Glide naza bien. Pourquoi coucou maman Chubwengo parce que bonsoir maman Florence Simba ye pona ye ate esprit ofele abi ah ma Nicolas yake pa la biso donc ye moko muto akomeli ngawa. Merci beaucoup maman Sabrina Amelia. Oui, on a ça ko hésiter mais ce que ils ont salanga moi muke moi mawake parce que ba tâche pendi zolongwa naza na bato yo ba tâche zolongwa po na lobaka likamba consultation futa mbongo na yo na privé okoya biloko misu na biloko ngana ko laksa yo ko laksa mutu te parce que yo pe ofuti mbongo na yo po yeba mayele wana ngana na mama na nga surtout ba mama obubaza na ba caché bato bisu espoir esida ki bokasa ki net que non tampone kolongwa te non na émission yo tampone kolongwa yo lobi otenga lelo na osola na tantine moko abima Nicole ete onga na sepeli na lati body na lati sengle pe nga mukongo nanga yinda kana façon moko na bin mukongo na kolata kata ata maputa na biso ba africain buka ya mapeka kuku mama Jobi la grâce okolata nguna kolata ndeni Terminator na yo kaka Terminator esukolingateur na zo sabato no Terminator atelisaka mais Terminator okopakola mais na minute yo eza na ba savon eko flasher yo na ba savon eko flasher yo te toza na savon lokola izana toza na ngo besoin sikote toza na besoin izana na frais na température neti moi ba malili ezolinga kozonga bien sûr toza na izana place wana mais siko toza na besoin ya sien ou ba savon oyo nga na tekaka wana ba savon wana isa ba vrai savon moko bien très doux malgré c'est désolé naza vraiment koluka donc wana malgré bande comme si boza na Paris bozo lo ba mama Nicole soko zaki ane tolinga to sombela yo nga naza na Suisse musika parce que eza dopo na sala ka vraiment mélange ya savon cocktail papa beti tout na façon yo surtout ezate. Alors on a préféré bandeko o MC Mosenga cocktail osomika à poudre na yo bato déjà boza na dopo wana bo koki kozwanga na téléphone na ko aider bandeko misusu na mesure parce que mesure même il y a ko préparer loko ça peut très important. Merci beaucoup maman Miezi bonsoir maman. Terminator 25 €. Alors au moni eza na babilo comme chose neti ba gel douche nyonso tout que okoki ko simba yango na été. Non. Tentire ko kitoka na douche eza nango na mafuta opakola te kaka na douche. Izana na minute yo tiango mupanzi. Zwa izana tia ye pembeni. Zwa sien bato oboza na glycérine na mboka. Glycérine na biso ya mboka. Ozo tiango na sien. Soko oza na ba capsule nazo beta c'était il y a des capsules neti bato oza teint o aza na besoin tela aza teint clair capsule ezo telisa eza oya orange oya jaune malgré za vitamine E mais eza oya jaune les restes etikali même ya aloe vera et ko flasher au thé parce que nazolo ba boy pese ba misusu pe bozo somba ba capsule yango ba misusu bozo se pa na ngate mais et puis aussi ba capsule peza ya mbata ezali
Pour la monnaie, moi, tantine moko, à la son voyage, ni, atini photo, va expliquer. Nga ba explication na privé, et ça, ou félité. Parce que nga n'a pas message à pour répondre. Coucou maman Hélène. Donc, ba message à pour répondre, et ça, nga na zakata. C'est que sur mon net, de konabiso, azo atini message, ote, expliquer ngai, est-ce que, toi, silima, azo kitamakila, ba melagama yama kindenge nini, muto azana mino passe bamela bayebisi babi fo futa ya le kamwe akamwe ko futa sikoyo temps oyo ya zo ngana expliquer ya ofele pour na propre intérêt na place ko na tala ta ba message ya bato yo bazana besoin ba commander parce que commande wana ba mama bazo somba eza ekokotela nga moi un plus mais tellement ba nègre mususu aliéné bato mususu baza donc ata la propre intérêt na ye donc pour na yo musala na yo azotala azo respecter yango même pas nalobaki yango ke non toza na babiloko ba naturel babiloko epuis eloko na obeta sete masque moko nalakisaki ti oyo nalobaki eza économique kokopakolaka yango bamama mai bao bozoke bavacances tala oke bavacances ata soki oza na mafuta emsobi maki eza te na otia maki ndeni yaya isifi kaka savon wana mwa bol ya savon wana ozwi ka bacapsule wana mpo eza na kati isifi ka mwa bol ya savon wana eza ba vitamine E oke otiango mpe nga siem na bana na tiango ba vitamine wana na bana basukola tala bana na chokola kitoko teinture kitoko teinture kitoko na ndenge moko osakana te mais mpo na batache mpe lisusu yango nalobi naza na secret mais malgré na kobimisa yango samedi mais ekozala il faut ozala na suivi c'est très important parce que masolo ya poso na vie na yo na poso na yo ezosenga moto alandela yo ba explique po na minute onde bozabwe na kini mafuta musu ebimi est ba misu boyebi nga naza na moko ser moko aza pembeni na nga amemela nga mafuta nzoka mafuta ngo nga déjà une année passée na laksaka ngo babimisaka ngo gamme te ser moi soit na teli jaune mais ba misu pe boko osala boyebi pe mafuta ni eza récent non ba ku une année na ba bêtise te peut-être ezalaki année auto presque année où tu suis la misali une année te eza sans hydroquinone eza $5 na kini mais ntango ebimaki basalaki nanu bagamme nango nyonso te mais batanti misusu peut-être bayebi mpe yango mais eza babiloko misusu ezali ke non na bandeko bozolanda live awa ezalaka live mpenza te ezalaka école peut-être ya poso mpe bamama na biso misusu bazocomprendre misusu bazopesanga mpe batémoignage mama kuku mama merci beaucoup oui posologie mama sia Amelia école ya poso moto azoyeba kitango abimi libanda na moto yo akosukola elongi na mai te parce que ekopesa mokusa po déjà ozanu na bagrèce ozolia biloko ba mafuta ba manteka déjà oza na mafuta tango outi omoni moto et puis na bateau ozo préparer ozokende piscine normalement avant que il faut ça blanc d'œuf na sucre parce que okoko exposer longino te na mai wana ya calcaire wana te ya makasi tala eza ba biloko misusu ezo ko provoquer ba poso ba te be ba cacher to ba tâche eza nango te parce que moto wana azosalela ba hydroquinone makasi non misusu ezali kaka ke non soin moto ayebi yango te comme il faut c'est tout et puis misusu epakoleli ya mafuta nde nalobaka ke non mafuta tokopakola yango na température ya C. Température à douche déjà na mafuta elongi eza très dangereux ou soit tofungoli porte l'air ya libande koti o ya kati bimi parce que elongi wana ba porte tango zo sukola déjà se fungwami moins derrière bo tampo ko betoka na mwinda ya po ba misu balinga penda ba minda palala ya on a lui ma solo nyonso to na poso eza très important et puis kisi wana na roloba au moment tant ba tâche ne ba no sala rouge rosala rouge tango même na bateau yo bozo soma mafuta pa ba fie ba osaba internet mafuta ba msu bazana ba mafuta bazo tia trop ba acide na ba défrisant soko remarquer que rouge ezosala yo kima na mai ya maki na sucre eloko mususu te après avoir opakoli yango fandi tamulai aussi siko sukola elongi na yo ozwi huile de ricin même na poso bana tango eza ko gratter na minute oyo kokende musika te zwa huile de ricin tia na mafuta ya bana na yo esili na mokuse parce que eza l'huile moko eza vraiment na ba protéines en même temps ezo ko garder aussi ezo tia poso kitoko makasi
Merci beaucoup, maman, la belle dame. Mais oui, il faut aussi mbabi que vous avez raison. Ah, oui, mais loko lobi wana, nazala maman moko, maman na ada maman nanga ubotanga. Maman wana surtout bandi sola, abandi loba, abi, moi abi maman, moi bada, nazana kaye. C'est bien si faut dans la kaye parce que ah ouais, tu as la confiance te. Même nga mo de ba vidéo combien na supprimer. Mais babilo on a ça vraiment ba mayele surtout surtout ko sala très attention au moment où Jésus sala yo yaya zwa ya makika sikra pas mais sikra pe si ça rouge wana mais na ba piscine pe tant ba misusu bozo kendaka betaka déjà ya maki na sikra pa kola ne longue parce que yango ko bendo ba graisse et puis zo protéger yo aboti saka pe poso aboti saka pe ba poil maki abotisaka azobotisa même na poso nazolo babongo parce que kaka na bamai mpe misusu bamai mpe surtout bato ya France bamai na bango ezalaka makasi ya calcaire surtout batantine po boza na France boza bwana intérêt souvent ya kosalaka soin ya mai ya maki wana na sika mpona ezoessaye koprotege bilongi na bino en même temps aussi baride ezolongwa et puis bamai wana ata bamafuta oyo ya biso tozopakola okotombe pe na capsule ya faux. Mais le fait que toujours elongeza toujours même 4 fois ou 3 fois par semaine oza toujours kaka na mai ya maki na sika na elongi na okozala na moins de problèmes ya visage. Et puis na oya olakisa kisi wana oyebi kisi wana bien nyonso te eza mpona kolongola o tâche nde nazoloba ke tâche yango ozwela yango patience mais en même temps mpe yeba nde bibundeli nango c'est tout. Et puis na kotela bato akotela bato ba religion kotela neti babiso na minute oyo eloko ekufo yinda ou soit ozwi dop na ville bato boza na France zwa dop ozwi maki ya mobeso osopi yango lisu na dop ozwi bacapsule po isoko oza bacapsule te tia glycérine une fois soko omoni obandi kotela obandi okoma jaune okiti mwa moke zonga na huile juste. J'espère que bato misu bo commander l'huile juste na site ya ba Suisse soki eza te pas de problème zongaka na savon na yo dosé ou soit okoke na sien mais izana na minute yo bosimba te parce que tozana na température élevée. Citron eyindisaka kuku mama Liza matadi nanga ba gros bisous mama Liza mikolo ebele citron eyindisaka bato boza na diprozone na mai boza na bétazole na mai. Donc, vous boire en côté. Nakoya ko expliquer bino utilisation nango. Na mafuta te là je suis pas d'accord parce que yango mute bebisi ba misusu ba cacher banini. Mais eza na babiloko misusu. So to saleli yango bien et ko aider ba pona biso. So peut effacer pour que nango na mabe et ko peut ko détruire. Mais nazo ya kaka. Parce que dipoison déjà ils ont la capone ba pellicule les a biloko miso ya problème à peau ya on pe naza koya mais nazo douter un peu ko exposer eloko wana na public parce que na yebi ki comment ba fiena ba koyiba ba miso baza wana net ba talaka ba biloko na ngate shalom mama Nadia nanga ba miso baza wana net ba landaka te mais azo copier bonso mama Petrambo yo après ba koya boye ba ke ba yeko salela. Alors, bah besoin na dop wana penza, dop wana zoa vraiment zoa l'huile. Ah, Anaïs ça va bien maman, zoa l'huile. Si vous avez besoin vraiment flash la bien penza, on gala bien. Kabola dop, zoa ba capsule, pas tous les capsules, surtout ba toi teint clair. Capsule vous avez besoin hôtel bien rapide. Luka zoa capsule ya orange. Parce que yango nem te dans la rapidité, mais le reste non. Les restes eza na ba option mususu peut-être nazolo bela bato e mso asa mona ki capsule yango ponga naza nango yango bozo mona nalo balanga vérité yango bomoni na uchi kobota kuku mama anathlète oui mais ma Nicole auchi bota bébé 2 mois mais azo beba kate non na tia ba capsule wana tia ngo na sien na ke na tia ngo na savoir cocktail et puis na ke na tia ngo na nani na mafuta zo mona capsule wana eza bien. Il y a aloe vera, ils a pour aider aussi batache et puis les sous batantine nabiso oyo peut-être boza na batache ceux qui vous remarquer ba rouge ezo sala bino boza la paniquer rouge na minute ezo sala na matama na été oyo
yaya oza na intérêt ya kobeta maki zwa mai ya maki rapide na sucre pakola oza na besoin mokongo etela yo terminateur nani ekomi na pointe te zwa glycérine na biso ya rose wana ale kende kosoka yango na sien mais sien ezala monene te ya moke kaka tia kaka mwa mesure boye alipwaka na kati soki oza na bacapsule te mais bwa kaka wana mais sala to ozalaka na bacapsule bomoi bacapsule wana earrangeaka aussi teinture mpe en même temps vitamine mpe eza kaka wana elaka konza kombakana na ngai popole boyo epuis batashe eza kolongwa sien wana soki ozwi glycérine na biso ya mboka oyo ya rose wana otie mama okomona te so oyebisi bato keno nazopakola na ngai eloko te nini te biloko makasi te bamisu mpe baza baondima na bango mpe te bato boza na dope wana eza na oyo ya jaune wana eza na France wana na Carrefour alibokabula yango kende bozwa jaune defu zwa jaune defu na frigo ale obimisi yango obandi kokotisa yango na kati ozwi siko ata l'huile ya bijanaise wana bouchon ya pembe ya lisopa yango na kati mélange wana 3 wana eza eloko na kosukola soki omoni mpo na dope wana mema yango moke ezwa mwa frais nyonso to eza nini okokita te na ete oyo mais izana ya citron kosimba yango te citron eyindisaka na moi moto akoso taloba no teke no na ba YouTube ezwa na ete ezwa citron nika même ici ata na hiver soki oza na babouton na yo nasi nabetaka sete oyo nazomona batantine mingi bozozongaka na bapobe ya babouton oyo te neti moko maniko nalanda efi mo boye te azoloba basangisa citron na mai ya maki quoi citron na mai ya maki citron eza na agressive comment konika citron gel douce ya citron na miniti oyo tosimba yango te oui ngam nalobaki ke elongola ba noir oui mais na été ezalaka na babiloko oyo batushaka na babiloko mosusu batushaka te so boremarke même izana na miniti oyo emonana te mondela yebi parce que yebi ke citron na hiver nde motetelesa ezo kozongisa posono propre mais sien aza na ye tout même na hiver même na été sien aza toujours moni yango bato ya bateint clair nazoyebisa bino mpo bato misu tellement commande eza naza nango tellement ebele bozozwa na biloko toke na Carrefour zwa dope kabola dope zwa ba jaune d'œuf nazoloba no parce que ekoyindisa te par contre azocontinue toujours kotelisa zwa bene ya mobeso wana osopi yango mwa ndambo ozwi soki oza na glycérine otie soki mpo oza na yo na nini oyo bacapsule mama chez nga nateka yango 1 euro par pièce mais nazolobela par rapport ya bato misusu pe bako bamonaka yango misu aza nango juste mpona aider bamisusu ke non c'est pas tous les caps mpo bandeko misusu bayebaka babiloko masolo ya poso misusu te misusu ozosomba kaka biloko boye yango mona alobaka soki ozosomba ya mafuta to eloko kowelela nanu kotia yango te na elongi peut-être yaka kotuna nga ma Nicole nakoza na connaissance wana na aider yo mais mpona aider yo mpo ifo aider nga msu nalobi consultation 50 euros mais soki oza na question ya vite fait tosolaka vite fait basololaka ti te mabele nga na autant naza na besoin nano éclaircir nga eloko eza masolo ya poso yo kotikala to bandi koanvie nga teinture nga biloko eza ya simple biloko eza simple ozomona neti bamétis bino bateinture na bino il faut kotia baglutation faut kotia baglutation parce que eza sans hydroquinone mais avec glutation faut siko oyeba mpe banini oyo banini oyo eloko ezokoaccompagne glutation parce que glutation azalaka oyo aza ya cher aza ya vrai nazopesa bino signe glutation soki komi ozwa ye na ba 20 euros na ba 10 euros na ba 30 euros non wana mpenza tika na yo po ekoki kobeta yo mais nga mpe nalobaka eloko moko mpo mafuta ebeta te tala na ete oyo nga kutu naza wale na ete oyo ozwi mungwa tala biloko na nga naza nango ozwi bamaki ata 3 kende na douche sopa yango na bassin peta yango pati kotia mai te mama pakola yo nzoto mobimba surtout bato boza même na babouton bato boza même na batache wantala soki ozosala kaka sel de marin ozwi kaka nido oyo kaka ozwi kaka bamaki opakola yango nzoto mobimba lata peignoir kesa misala ntango okende na douche tala
ba salite ndenge ezobima. Ozomona. Eza omoni pour le problème eza na biso base ba africaine. Mingi bazaki na retard ba soins et de visage, ba gommage ya nzoto. Alors ba gommage oyo net ba sel de marin oyo. Même eza na ba biloko ba mindele omona ba crème na bango ba mungu ezali. Mungu a nettoyer yango mona tika terminator mungu a nettoyer malgré nazana ba biloko ya laboratoire na ba biloko ya maison africaine ndambo même mungu a nettoyer ido yoko zanga raté. Ya on azo pisa omoni sien wana. Sien dop na ba hotel sana ba on a minti on a été dop a maki wana. Zo kabola ke nous ba jaune def kaka ba jaune maité so pa isu na dop wana parce que dop on a la pe na maki. Et on m'a dit que tanti moko moni ngai na linga mutapa ko la tibité na mafuta mais tib ko sukola ye na sasa ko biki na koti yango na nga na préparer la kay dop na savon noir na toujours ba tib nyos de koti si pour il fallait boire kabi ah man Nicole perte les sous na zui après na ko jouer glycérine muketo tie mutazaki penya mu Congo noir o awa penya nga awa nga kutala kuti ezokoma na rouge nyonso ekita salité parce que batibe normalement ça peut longola ba tache ba noir tout mais ba ndeko misusu ba tiaka on mafuta moni rumeli tout umesani mais normalement na ko sukoleza nango vite fait longo ba salité mais biloko oyo eza ba biloko ba moto ba oyo koko zanga raté oyo OK na même na sien otie alors ça me dit vraiment des années on a zoba na mone maman moko elongi kitoko kaka abi maman mwana tala musalo sali ngabi bon abi mais mawa pona bande comme ça en tout cas et on a remarqué ba tantine ba africaine mingi ba baby ba poso mingi ba baby ba poso mais biloko kaka oya simple iloko ezaka boza motema kokita bokanga motema zala na patience sepela kutu obike non na fandi ya kutu moi somani kwa relaxa obika simple gommage milikyo na mungwa na ba maki so sala ngwata 4 fois par semaine même atana ilongo zo tia ndambu na nzoto na yo oko se retrouver mona penya atolo bio tenga poso na nga ekota mafuta nyonso tuto kosi ozomo oko zwango penza oko ekosala penza omona penza ke non pona yo penza lisi ndengwana oui mama sia patience futaka nga na ebi mwana na biso moko mwana wa bota mawa mwana wana sukola na dop wana e shampoing wana mwana wana leki ngai na teinture maman na bima Nicole ou l'accent mwana bota mai quand même na teint clair na mwana so ba bisi bino ka sukola na dop wana tira ba l'huile oui baté et donc à cherté et là il y a moins de 1 euro nous surtout les années pour ce jour sous comme tâche ezolonga même nido na CMP azolonga la pétache azo sukolo pour ce bonhomme avec teinture pena kitoko ozomona alors vraiment ba maman nanga net ba maman pe o bazo sala ba commande vraiment tozo nazo sala malembe batu baleke belé souci nanga ezali masque moko wutaki labo wana ya ba Suisse soki vraiment bato bazana ba problème à peau ya ba bilongi ya male ba noir vraiment on préféré ba maman ebele bosomba masque wana 10 euros et ça très bien démaquiller malgré ça nango mingi te peso sila normalement pe ba maman misufu bosomba yango parce que ezo sunga et puis savon Cortel ezali savon Izana bosimba yango te pour l'instant izana citron indisaka ata na lobi ke oui ezolongola noir mais toza na été silité toza na été silité pour ça no faut pas te lobi te na osimba citron mafuta na ngiza na citron non okoyinda na yo oyinda te ote parce que iloko mafuta eza ngwanzu non ezande citron indisaka na été zomon kosimba izana te ouais sien ya oya bleu sien ya bleu wana mama to baluka na mafuta na oyo
déjà ce que ba glycérine na biso po bakisi ozwino ata ba capsule wanga nazomona ndezo sala ezolongola pe ba noir hein to na minute on a été aux anciens savon Cortel ngam na teka savon Cortel et puis bomoni gel douche ya balma na laksa ki ya mauve boy wana pe bozala besoin nango na minute parce que pour africain a la besoin ba glycérine mingi na poso na ye ba l'huile biso ba l'huile kaka parce que biso ba l'huile est très important et puis bato ba ya ba nini ya oyo bozo commander l'huile ya ba Suisse wana ya huile juste wana pona bato bazana ba problème à peau ata pona problème à peau te mais même na été eza très bien eza toujours qu'on nettoyer bien makasi lisusu ndeko Titoko Nana mama Nana omoni mabe na biso ba africain eza boye mundele oyo même aza poso clair mundele ba mindele wana kande baza wana ba pakola ba bilo na bango miso ya makasi po poso na bango ebeba te po poso na bango eza toujours bien biso eza kaka eza na loba neti mama Titoko Nana na complexe parce que omoni peut-être ozoba après 10 ans après 10 ans. Donc, après 10 ans, tant après 10 ans. Bon, so après 10 ans, il faut arrêter les complexes, maman. Ou bien l'huile juste, on a le même yo za chocolat. L'huile juste, on a besoin. Quand ça vraiment, on parler sur ni. Babylore oyo nga nazo lobela oyo même yo za chocolat lui omoni biso ba noir mingi baza ba nègre aliéné quand nazo parler sur gommage na nzoto elongolaka ba peau morte est très important alors ce que gommage on attend moto zo pakola ngo ezo nettoyer ezo bongisa vraiment que notre teinture na ye bien et bien nyonso tona kaka d'après mpona yoko bite poso wana ekobeba biloko moto azolakisa na vie balobaka mpona kokoma sage il faut qu'on se taire parce que kaka ngambu nazoloba no awa boye okoprofite kaka mwana na yo soki abelaka eczema bamungu oyo kaka nazoloba oyo ngai nazala mwana moko abela eczema mama na ye asalelaki bamélange oyo nido mungwa azwi bamaki atie esukola po ya mwana parce que mungu esukolaka et puis lisusu nini oyo moto nini gel huile douche oni ya ba Suisse huile ya ba Suisse wana même yo ozoloba wana okoza pe na besoin nango parce que za l'huile moko ezolongola makwanza ezolongola ba eczema ezolongola boye dans la vie tant moto moni azolakisa mayele moko bazoloba eloko moko emsusu yo yebaki te pesa nanu merci arrêtez un peu de critiques yango tozoko avancer te biso ba africain parce que pour ya moto na même après 10 ans d'années sur que baby nazomona ba maman mususu bazoko se casser la tête ba poso na bango baby bazana ba noir ba à cause ba yo africain o emsusu koma o ebite ba maman na bazaki ba victime aussi ya bato bazoteka biloko bazotia ba javel bazotia ba biloko o eza ya makasi ya moto baby si ba poso ba tantine wana parce que tant ba otekela bango bazo ba keza biloko naturel bato bakoko beba ba cachete arrêtez un peu de critiquer les gens o yebeta source te hein nga mutu na fandi aneza boy même biloko na lobela ba lui juste si wana nazo parler wana mbango zo critiquer mais okozala wana mbango ke na leader omoni mani kola lobela ki likambo asien yo kanisi yo penya ndongo fandi wana penza même mai ya maki ya pamba wana okopa kolango na mai ya maki on sucre eza hydroquinone mais il faut arrêter quand même arrêter un peu de bêtises hein bosa na sorcellerie ou quoi arrêtons. Parce que aux fans aux critiquer, tu donnes rien vraiment. Hein? Arrêtez, c'est la sorcellerie. Arrêtez vraiment. Et déjà, ils ont besoin oyate. Au moins pourquoi nazo ko hésiter même biloko mususu naza ko loba yango te même kisi onga na lobi même nana Titoko wana ayebi kisi wana.
Nana, okoza pe na tâche, même si oza chocolat. Même si oza chocolat, oza besoin l'huile twist wana, eza ya ba mindele ba traitant pour na mutu soka ziki makwanza eczéma. Il faut arrêter la sorcellerie. Okoza na mwana za na problème. Même si ça so mwana no za na problème à ko gratter, nido yo na mungwa oyo na maki obeti yango bien, ko pakola kaka mwana azeli mwa mukake ko sukola. Oko mona izo longola penza ba salité, il faut arrêter nana. Arrêtez la sorcellerie. Parce que ba maman belé bazo beba ba poso, baza ba victime kaka ya biso ba africain. C'est facile à corriger moni moi si moko boy poso ilonge beti beti mais vozo sala et le côté même nazo mona batu misu bazo ya yo moi sanza yo oza orgueil moi nga so vraiment naza orgueilleuse. Na éviter il fallait bandana na ba mai ya maki. Na ba ya maki o traiter ba famille en bateau. Voilà pourquoi les Africains ne respecter les il fallait tous la valoriser, tous la honneur. Au moins, on a critiqué ngai kaka yewana aye ko utiliser mayele na ngai. Amélie mani kola baki maya maki ndenge za boye to baka yango to sa suppositoire c'est ya basi ezo bisa ba saleté abaki. Mais yo ano ye ozo critiquer après 10 ans. Après 10 ans alors, yo mutoko soki mutwana baby. Est-ce que yo mutoko somela mutwana peut-être bakis net ngani naza beba mama misu na osela ba course net semaine mobimba na ki osala ba course na seli mama moko mafuta ifani na préparer mafuta na ye na bandi benga na téléphone musala misu na osala ngo o aider ka ba africain parce que oza sous na choix na ki osumba ba masque wana ba avocat parce que ba masque avocat wana concombre c'est très important. Malgré nga mon na masque on a zolo même bateau bazo bozo voyager même année prochaine en Afrique boza d'intérêt ça en Afrique il faut ça la yango c'est très important zo na carton na yo ozo ça la côte ça basien et qui en Afrique écoute déjà kuna c'est très important et puis ba l'huile juste ba l'huile lokola juste wana il faut ezalaka yo mtozo ça ba vacances. Surtout bateau basé en France, nazo beta c'était na babilongi na bapo basé na ba mai moko ya makasi mai wana calcaire wana. Donc bon ça la plus encore de blanc d'œuf na sucre na longi parce que pour ba mai peso ko créer encore ba problème ya ba peau. Surtout bateau basé en France. Et on mini bino besoin d'intérêt même cause na l'huile wana ça très bien. Nana. Vous y a kaka. Nana ka mo rapenda. Maman la belle dame ba biso bango ba yara wana. Mais bango wana bazambango ya koya wana azokoma wana mais na tunaka nanu question omoni te yango baloba na Bible soko olingo koma sage il faut se taire parce que bato ba biso soko omoni nyoki oza no yo nga na lobela une partie makamba ya bato teint clair nazo lobela pe bakamba bato ya chocolat nazo lobela pe makamba bato oyo baza pe na ba problème ya santé nga ka mutu moko na lobaka ngo donc yo pona ona nande ngoza boy ndeko nondi aza ko bunda na coronavirus te lobata mama sia Amélia ngana zo comprendre te mutu aza convaincu te donc aningi kaka kutia commentaire bon soki makamba ya kosukola ya ba poso conseil yo nazo pesa bref awa oza dango besoin te yo ko oza na besoin ma ya makite soki ndeko na azo bela hémorroïde to mobali no aza impuissant oza na besoin bate qui impuissance wana ndeni ma ya makezo silsam Oza na besoin te ba yango ba bis pour comme massage il faut que se taire parce que kaka nga mutu moko na koza na koza utile pano na posote mais to ke kota santé kuku mama Nancy to ke kota santé oza na soko oza mama wana bana nga na moni mama moko posa mwana na ye mido mungwa maki mwana bel oyo mwana penza kwanza ka yaona zo ba mama bana penza o mona net surtout bano bazala na ba kolokoto mwana no abela kolokoto cicatrice to ba tache ici la fana na yo maya maki mutezo longola ngana mwana mon États-Unis sans tache et puis au mona mwana la kate mukusa kokwana ya ko kende ko musika de joie celle des marins zo mungwa ozui maki okepenja pour option na bassin ozui mwana beta pati bien pakola mwana la tsaye penoir mwana fandi après que sukola ye o mona pe ba salité nyonso to ebimi wu soko moni o tache yango nini yango elongwaka te pakola kaye mai ya maki surtout bano babela basala ba varicelle to mwana varicelle penza ezo toka penza
yaya kolela te kokene pas médecin te ki mamba varicelle oza tala zwa mai ya maki pakola mwana na nzoto parce que tant ozoke pas médecin opese ba crème moi ba crème ba pesa la bango yango te tira ba tâche mai ya maki opération sans cicatrice et bon nana biloko ya boye penza nana biloko ya boye yo koko zanga yango maki oyo ya jaune o mutu ezosala moto aza na tolo moke maki kaka ya jaune o mutu ezovimbisa tolo sans esthétique oyo te batia otonga te non na beurre de karité azovimbisa yo oli ozala fiere na ndeko no africaine ayebi ne babiloko mosusu kisi yo nga nazoloba oyo kisi wana soki na bebisi yango samedi miso bama Nicole po koma na eloko koraisonne eloko il faut ozala na mutu nazomibeta tolo te oh nana tika basorcellerie la arrête mpe ngai nalinga kokritike bato lisusu ngai na kritikaka te faut tozalaka wana babénévole mpo na baafricain il faut arrêter na basiècle siko rando yango biso baafricain tozalaka nango ya nini mpe na poto mondele facilité biso tozala na rando yango ani mission nazolobaka na lingala un jour mondele soki mpenza découvrir yango bino bokasi nga nakozala moto ya fanda na balive boye non oui bandeko nakoignore mais au moins totalisaka mpe bango kibomoto ezalaka tala okokozala oza na oyo moto atioko te oza na moto tioko kutu te parce nga nalobaka biso so moto aza besoin atela na ye botika ye eza nzoto ya moto mposo ya moto mais akotela sans ezala ndenge ya l'époque ya bamama na biso ezalaki batibe makasi non awa ezali okotela mais plus ekozala yo naturel mais okozwa teinture na yo bien propre pourquoi na été biso bato balandaka ngai na été bazoyinda te nayokaka bamama misusu coucou maman Pati Nobel maniko mami poso toujours kitoko rien à dire pourquoi parce que mo tozoya na bamai ya maki wana maki na kati ya mafuta bino boyebi teke maki ebotisaka poso mama moko apesaki témoignage estomac ekomaki kolia alingaka azwa cancer ya kati a cause ya maki oyo moto esovai na liwa maki ekenda kobotisa poso place oyo estomac na ye banda ekoliama yango moni bato mingi bamelaka bamaki bameli bama ya maki oyo ntango banda koyoka bamitema mpasi bayoka yango lisusu te oh mama nana boyaka kaka après 10 ans tokotala bino neti moko namonaki na YouTube na ngai lisusu atie commentaire ndenge eza boye bozela bakashe obeta bino njoka na kati ya video wana nazolobela likama maki video yango mpe na supprime yango na bitala noir mama non botika nanu tala boni bavideo oyo koba émission ezorévele makambo ebele topesi témoignage ya bana autiste basi combien baafricaine boni combien bana bakoka koloba te bana bautiste video eleka mama moko apesa témoignage ya mwana lobi naza kutu na mwana mosusu bauti oyebisa ngai mai ya maki elobisi mwana wana et pourtant mwana wana basali ye bateste mingi na mindele docteur na bango azokamwa ntina mingi docteur alobi eza incroyable mwana na koloba te ye kutu nga kutu mwasi yango abengi nga maa Nicole tikali moke nalobaka akombo na yo napesa site nga abi te tika nzambe ayebi naowelela tante fo bapriere nani bongo nana soko oza bandeko nayebisa bino eloko mosekre mo soko omoni nga neti na yawa yaya fanda na motika bakritike fanda nano soko omoni na yawa soko omoni na yo makambo nazolobela kote bamafuta basien oza na yo mwindo fanda nano yokana peut-être un mosusu nakoya olobela mwana oza na bebe mwana po alala bien soko azosumba bien te pakolaka ema ya maki toni wana misu yo ozwi mutu amayele asalaka ndebo mpo nga ayo misio ezali ekuru ya poso ekole ya poso ezali makambo ya sante mpe ezali ozomona eza teke non yo fandi obandi kaka bama okritike oza anemi so sikoyo oza anemi omelaka bafere oyebi sikoyo baexplike maki wana ndenge nini ebikisi bato misusu baza baanemi o mwana no aza na mwana no abelaka maladi ya ndeke boyebi bana mingi oyo babiki na maladi ya ndeke na à travers émission oyo oliba misusu omona kaka koloba ebele ozoloba okritike kaka bato me omutu ozokritike ozoyeba te nani aza liboso nani so mondele okokritike te mindele bisi nani yango aboma abebisaki poso ya Michael Jackson eza noir to eza mindele nana yo ozangi yango na bi arrêté un peu arrêté na ntina moko te bandeko na bloqué ete
na ko bloquer te baza ebele baza bongo ba noir baza na ba misu baza na milima ba comprendre obi ke biso ba africain et compréhension c'est la compréhension ma maman misu so mona a posé une question na c'est maman tala vidéo asiliki maman misu so na publier kawa na azoko selanga makam moi soyo aza gentil te alingi ko bloquer bat na WhatsApp tala na ina lo beloko mo lo ba africain bele ba comprendre ngati moni ba toka ba biso plus toza na internet eza na loko so bongo te eza orgueil te tala eza orgueil te parce que musala nga na zo sala ata ko yoko lo ba biloko boye so na lobi pena tia mbongo penda liboso na ozwa pe mbongo ebele parce que na mona mama muso oya lo ba ate mwana nga na lingi osunga nga pe akobimisa mbongo ne po ba toka ba tantine bo somba nga nazo féliciter bino nalobaki omo na vidéo moko otoleka na calculer même ba pays ba place bero ezobima France penda azo dominer à part toye lisusu na Angleterre nazo mona Belgique na moni Hollande na moni pe Suisse ezoya mais nazo penda ba place ba mbongo ezobima mais soki nazo sala plus ezozala ofele et puis ba temps ezozo pona aider bino yaba misusu bazo kanisa ke non naza zoba misusu azoya alobi te mani kolo oza fier nga nazala fierté naza nde mutu moko naza nalingi ordre na musala nanga omoni yango moni nazo publier mutu abengi nga na ba minuit naza na ba appel misusu ba minuit misusu ba 23h30 tala l'air c'est l'air tant na yaka na musala tant osili na pemi mais misusu soki na bandi ko lobake na lingi ba pete comme ote oza orgueilleux za te oza na business non c'est pas ça mundele to benga na minute to benga na 23h30 te même 22h to ko oser te et puis eza même portable eza privé bien sûr na ko kangango tout comme pe na ko tala ba message ya bato to ba commande ya bato to se comprendre. Et puis koyeba ko respecter musala muninga ko valoriser ye bolo ba au moins ata fi otozane na internet ye au moins zo l'acception ba makasa ba savon ofandi na yo pe ba ko l'action que non savon on a leader le côté net na minute obi bobi mafuta bimi na kid ba msu boye bité bo zela siko ngana ye na bandi ko l'action siko botala na minute mafuta moko ebimi mais nga beaucoup plus je suis pas pour na ba mafuta moi je suis pour na ba moto ye oye ba penda gel douche na yo nini oyo eko sukola poso na yo parce que ma solo poso za douche eza na oloko pakola te okozwa même topi crème so beta ki de asien na yo déjà na ba capsule tout wana muta teint clair te lingi pembe makasi te net ma Nicole aka moi kati mais déjà savon na yo koti ba capsule to glycérine na yo ya mboka otie obimi déjà bien nzoto pete sembe ditoko okozwa topi crème bana ozu ba jaune te fukoti na kati esili topi crème oyo éclaircissant wana ou soit osengi Nivea yango eza na poto tilaka na kini oyo éclaircissant surtout bato bazolinga ba otela makasi te bolingi ba teinte net mwana na biso comédienne na biso oui ye aza touche wana eza ya Nivea mais na oloba makama mafuta nini nyonso te mwana mwasi wana Nivea wana yaka na kini Nivea pembe alors bandeko nanga toza penya masolo poso eza makambo ebele yango il faut bozwaka ba consultation parce que naza tellement na babinemi misusu bato misusu bazolinga pe koyiba mama yele nanga ba travailler yango parce que bo kendaka kosomba biloko non na boyi te net ndeko moko alobaki ma Nicole po azolinga bato misusu basala ba commerce te pona mayele na yo non c'est pas ça nga comme naza sincère moto to aza besoin sala commerce na ye ayo ke loko nazo bazala net nga zala sincère ko empoisonner ba téléspectateur te nga siko problème na nganda ngwana parce que nga na kolo balikamba siende nazo ba capsule mais mutu biso ayoki azui lisusu acide ya bakseli bat po ebike basa ba africaine biso balingi ko tela non et pourtant poso nga na lingaka etela na modération et yaka malembe bandi na 1 2 3 titi et ça te kaka mutu sombi ça fait pas mutu 3 jours jaune. Non, catastrophe est après. Et au bêta après. Alors, il y a un moment où nazo linga soko lingi ozomaye le nanga osengi permission et puis au respecter au moins ndenga nazo respecter bato. Parce que nga na respecter rabino ata nga nazo lo bango so muto okosa yo azada na manque de respect na. Moi ndi na fandi we. So na yeka déjà
koloba makambo ebele ya lokuta. Donc nazo bino loka ba oboza ba camarade nanga na respect na bino te. Donc respect zalaka na bandenge ebele. Même ata moto aloba no likambo vérité donc azo respecter yo. Omona mama mususu na bana na mwana soka kosi ayoki kanda. Pona yo kosi ko za impoli. Oza lokuta yo ngana muninga na yo. Déjà tant moto loba terme wana eza pèse parce que omoni mwana manquer au respect. Alors ngana za na respect na bino mais eloko moko ni nazaka nango naza makambo makasi dans sens que naza très dire na musala nanga strict pardon. Ndem surtout makambo ya air penza so mutazo benga nga na ba air tardif itapaka nga penya na nerf. Parce que l'eau qu'on a tout ça, là, on ne peut pas me déléter, tout est quand même qu'on se respecter. Mais, nga bit n'angé zala que non, comme yo kapasi africain, voilà. Yango zo mona babilo ko mingi naza ko teka, ils ont un prix raisonnable, mais ça y a ba qualité. Comme ba démaquillant wana ils ont longola ba noir na bilonge ba maman, comme ba savon, le lo savon cocktail wana. Savon cocktail wana ils ont moto. Nga naza mutu na uti obota naza wale mais tala siko savoir ndenge sukolinga banwa même itina libumu ezate. Pourquoi? Parce que ezali savon moko bien et puis ngam nazo sala ngo naza na besoin ko anarquer yo te mais naza na besoin okoko bonga na eloko muke mbonga muke mais ozo bonga. Alors pona ba africain musu obayeba ka valeur ba tuté bolingi ko critiquer bolingi ko finga mawana bino parce que moto aime so ko critiquer oyebi lobité moto na boza utile pona yo akoko aider yo akoki pe ko sunga yo neloko moko oza calé mingi bo welela ko critiquer ka te po nzamba zo mona nga ya ona lobaka bato ba critiquer nga ba sela ka mayele nanga un jour nzamba ko venger justice ko salama ba misusu bolinga ata ko to soko za na faux profil o ta moninga te non zambe ko soko nzamba bundela ba juste soko ngo mona kanda nzambe toucher injuste nde siko ko mona pe ponga nzamba o mona na fanza biloko nazolo bana bino nga mona salela yango nakoyo ko yebiso ni dote so nga na salela yango te nakoyo yebiso te ke non tia capsule na nini te so nga moko na salela yango te non nga na salela yango so to ko beba biso nyonso to ko beba o remarquer que biso nyonso ko mo beba ezate ke non ba o basomaka ba mafuta batuna bango ba beba te mais yo mo client ozo beba ozo ba bouton non ça répond te ndeni yo client ozo beba na mafuta nga na zo sala non c'est que ils ont prouvé que mafuta wana nga na zo sala ngo mena pakola yango te na testa yango te vous mona c'est simple mais awa sikoyo ta on a lobito tia jaune d'œuf na mafuta obando mona sikoyo amélioration ozo mona ta on a lobi que non mama ata mwana zo kwanza eczema ata mwana za na nini zwaka ni do ata mukena mungu wana sel de marin zwa makitsa pakola ye na njoto to varicelle pota ye maya maki ozomona ndenge ezokene sans tâche ko ekotika tâche te parce que naza na expérience wana bibelobi on donne que c'est qu'on a donc moto soka osomba mafuta pa na ye to azoloba makamba vidéo ya babiloko ya boye ye aza bien yo pe tango bandi ko salela yango faut mona changement même le p mais tango siko yo bandi ko bonga kaka te moto wana bonga kaka azongala on eza iloko misusu. Donc na sukawa à part aussi masula poso na poso ko kanité. Voilà pourquoi na senga ka mbase ba africaine mingi bo laver poso na bino na nido mungwa jaune d'œuf na maywan parce que on sentir que niveau poso na nge beba ki c'est que poso no lata ki peut-être mafuta mabe babilo komoko opakoli ezo senga ki kweya poso asika ebima biloko muteko sango yeba technique à poso eza simple mais si on continue à parler mafuta no obando bebisa poso na yo ti obando bebisa onka mitou rouge naza désolé ba tubozo tia mitou rouge na mukuse na lobaka kaka bo répéter après nga boza bandoki parce que si on détester moto na mwiti na moto ko ya na live ya moto okosala ni alors samedi na osala live te naza très occupé week-end oyo mais vidéo rozala déjà na YouTube kuna tozo kende wapi bo s'abonner te bo s'abonner pour ozwa déjà nini ozwa déjà signal tant naza déjà kuna na YouTube okozwa déjà signal zalaka très attentif na kata émission oyo e kosunga yo kosunga bana na yo oko kuku mama Fabiola
la reine maman. Elamba na nga ndeni mama nazo benga yo. Donc ekosunga yo, ekosunga bana no. Ate loka opakula te, ata même ya biloko nazo loba makamba ba maki. En tout cas, bozala toujours branché ba oyo bosengi bo s'abonner te bo s'abonner. Et puis merci encore na ba ndeko belo boza ko partager bo bozo oza quoi bozo soutenir musala o. Nzamba zo mona bino. Yo zui implice pas nanga ata pesi ata gâteau te, mais le fait que ça les kaka signe à YouTube ozo partager ma vidéo ozo bara merci ngapi na zozong c'est pas maman Nicole parce que ngapi na zala ngana million au PCT mais na sunga ma trop na makamba ba alobaka ba vidéo na. C'est comme ça pe nzamba sunga rabiso kozala ingratité kozala égoïste te. Zomona lipamboli basaka ba rashakango et puis bénédiction za réciproque ngana pesio yo pozongisi eza mabete. Alors bozala bien la famille maman Pierrette nangai ba mituru joana bazalaka bandoki maman Pierrette bazalaka bandoki kasi bandoki oyo baza d'accord te na makambo nazolo ba ndenge nini azwa ko bimisa mama solo boye ndenge nini yazwa ko lobaka ba biloko boye balingi munoko nange c'est terre balingi ke non mais donc morale beba ndenge nini donc bango ba yaka bongo ba yaka pona ba détruire ba mituru donc bazo sepelate alors l'aksanya monsieur ba omona akomi fier bandeko ba obolobaka bongo na gagner nange lokote. Ba maman ebele baza ba tata ebele ba misu ki impuissance esili bango misu ba tension esili misu ba si bazu bazemi kaka na travers émission bana ebele misu ba bongi mais botu na ngamo bo bima Nicole est-ce que ozu combien nazui si on a le compter nazui 4 nazui 200 euros 50 ya bato oyo ba meli ba maki ba leki selinga esili mais musala esala mi makasi siko mitu rouge yango bini nangai misu bokoloba te naza nakomi kolakisa nini yango non eloko te nazosala kaka oyo nzambe alobi bao bazosala malamu bo continuer donc ngai mpe nazo continuer parce que nayebi te place nini azomemanga peut-être récompense na ngai ekozalaka na mama moko nzambe akutanisa oyo misu na motu moko boye mpe asepelisi yo mpe esangani kaka na bato nyonso to oyo nasungaki bango mais na privé ceux qui m'ont aligné te conseil à poso en tout cas wana na futsal eza normal même nzamba zomona nga na bébé yo za na bezo bonga okoya kozwanga temps 1 heure te même ata 10 minutes même ata 5 minutes ya ofelete non mama muzi ya na olanda nga bango te wana ba miso pe bazaboye bazabe bat na blokaka bango misusu to bebani kana WhatsApp wana na likambo ya compréhension pour bafike kota ya compréhension misusu basakani te misusu oza na PayPal te misusu abenga ko na air tardif obi non na bloqué pour nga na blokaka des fois so na lamuki na monika muta benga nga 4h du matin 1h na bloqué naza ko na explication na to bando ko tunana obenga pour la ni ero no esi na lobaka ngo déjà eza soki mutu alobi ke eza africain mutu azoteka na respecter ete ngai pa na ngai ezali koteka na changement de mentalité. Coucou maman la fraise. Alors bato mwana misusu ba bloqué bango aye abandi kotia commentaire mabe abandi kofinga soki na tekelaki bango terminator to na ndimaki buzoba na bango nde bainga ba aterso la bien africain misusu ba bon bando kiko tangu na aider na bimi mutu mabe tangu na aider na bimi mutu malamu non nga naza nde mutu moko naza mutu ba principe naza nga gentil mais vraiment naza trop sévère na ba musala na nga na lingaka te buzo ba vraiment peut-être misusu ba ndeko misusu ba comprendre nga te mais misusu ba comprendre nga ba mama na nga mikolo na ko manquer bango jamais respect ba misusu ba naza mwana na bango ba kobota ngai ba yebi ke mwana na biso awsala musala na ye toza na droit ko respecter tellement africain respectera mundele respectera mutu mwindo te voilà et puis misusu pona bango monique olingo sombe loko ufo benga er nyonso lingi non batu nyonso te balenga mbongo non nga o na osala eleki kutu ebele eleki kutu mbongo so na mina taxer na taxera peut-être ba secret na nga na bisa ici na bonga parce que ba poso batu ebele misu ebongi même ba santé po misusu mona alakisa nini yango atie numéro po bato babe batie numéro po benga na air normal batie numéro tinda message na air normal sinon te obando soki oye 3h du matin oye 4h du matin oye 1h obando mona ga obando zwana so ngate na obando sauter po soki obenga na minuit 1h du matin na répondre yo
donc lobi obenga ngata na 4 heures donc bon na sotaka changement de mentalité. YouTube ezali tozo kende wapi, YouTube obetika tozo kende wapi, donc voilà on a tuna question tozo kende wapi na makambo ya mabe makambo moko malamu mingi te émission ezali pona changement de mentalité. Toza na intérêt ya kosunga bato oyo aza makasi fa sunga bandeko na neti ngana loba ngona makasi na kosunga yo tashi no kolongwa epa na ngo so bloka ba moins cher ebele mais osunga poso na yo kobonga so pe mobala azomona na te po akima ki olingaki ba Snapchat trop ba yeko kutana na mobali donc ayeko découvrir deuxième face na yo yake pa nga sa maquillage na mona ba défaut place ça poso elonge kobonga yo ozo okozwa pe papa bien ote o mama Nicole munoko nange lumbaka solo baboyinga pona munoko solo kene na frigo zoka deja maya maki na sika beta ni kaka minyu na yo ni kaka munoko na yo munoko kolongo solo pona libela ozomona ote mama Nicole baboyinga parce que ndenge ezabo nazo tangaka mai na sina ete na za solo zoka deja maya maki deja kede ko sukola ngo na se awa ndenge ezabo oko se retrouver oko bonga na makambo ebele aya solo ya mama ozo solo bana na mungala te ote masa samba solo mapeka mama kende ko zoma ya maki na mungwa maya maki na mungwa ale kende ko tiango mapeka ko toka kana o susu te na ite o ko toka mais oza sumuta solo te ba solution za nasi nzamba za ko sala ote na bota kate okobota baboti kombe baboti 10 na émission 10 batu misu pendant 7 ans babotaka te basi babotia ote mobali na nge impuissant bakela e bamaya maki baka ote mama Nicole nga moko ndenge wana naza na sepolele awa tokanga yango eza ba technique bele maya maki ezali bozala bien bolala bien butu malamu alors ba idongola miso bandoki oyo boyaka kolembisa musala ba africain basunga bandeko na bango te biso nga na ju courage yo miso ko critiquer nga o finga nga mais oza na courage wana te ya wero aider bandeko bazwa ta moisien o mona yo bien mais o dingi o sunga bandeko te mais nga na ju courage wana ya ko partager et puis au fil alors bon ça la bien zamba za na bino alors tokutani vraiment prochainement et puis bozala toujours branché na tozo kende wapi kuna na YouTube ba oyo boza ya sika bokende koyoka biloko ya malamu kuna na YouTube kuna bosabone kuna po bozwa ka déjà bani bosabone ba place oyo ba vidéo eza très important malgré biso ba africain to lingaka mingi ba futilité na ba polémique ba via ba to net moko lobi mani Nicole mikolo zo ba polémique zo le kate na lobi ba polémique ba bazo be ba bilongi ba misusu bazo rater mabala likolo elonge baby ba misusu ndenge eza wana munoko solo kaka azokoka ta kozwa fiancé te nakende kolokota makambo ba vie privée bato misusu makambo eza ebele ya kolobe ya awa ba savon ndenge nini kosukola biso nzoto bana ndenge nini bakolongwa makwanza na banzoto biloko eza ebele eza ba biloko olandela te ote ba comédien so basani basala makambo na bango kuna bapotana so bapotana kokokana nga mama Mslova. En tout cas, bolala bien, na ningi bino mingi, donc botia pe mission on a ba prière. Nga mo mama Nicole botia nga pe na ba prière parce que kaka africain mutako betanga libako ekozala na mundele te. Kaka africain nde mutako ya ponga ka musala ekufa. Eza mundele te. Alors tous tia ba nzambe abeta ba africain wana vraiment fimbo. Donc bazwa penza kanda na nzambe po ba lapa penza. Parce que mission o nzamba na azana nyonso ko sala ndenga zo asali ba miracle na ba diabète et kwei ba AVC kwei bana ba botami na émission donc nzamba ko na makambe bela ko sala po ba mayele même ya ba poso yo ba technique eza nzambete ba mongo oyo ba kisio na zo ba so eza nzambete na na ko pesa na même mayele terminator o ke ko sala technique o longola ba noir boy nzambe nzamba bolingo bozala bien butu malamu.